Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Mesdames, Messieurs, fidèles de La Foi TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Bonzambe P. Misala. Bonzambe P. Misala aujourd'hui reçoit pour vous une grande dame, une grande voix de la musique chrétienne de notre pays, donc du gospel. Et elle, c'est Mama Laure Mbongo. C'est avec elle que nous allons nous entretenir pendant près de 45 minutes. Nous allons parler de son parcours, nous allons parler des sujets d'actualité et surtout de la musique gospel de notre pays. Elle est donc à mes côtés, Mama Laure Mbongo. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Qui m'y a grâce à Dieu. 21 ans de carrière, c'est ça non? Oui. 21 ans ça s'est fait, c'est pas facile et un très bon parcours. Mama Laure Mbongo, bandit musique, naïe depuis 1998. 2001 de tout. Ah bah ouais, 2001 na album Tina Tezana Tina et Cartonaki et puis l'album est comme que c'est succédé nyonso carton à carton. Un parcours je dirais vraiment positif. Que Dieu soit loué. Ouais, lecture nini yo moko sali na parcours na yo. Na nga pesa bandeko bazolanda biso mbote nzamba pambola bino iskano bozali la paix du Seigneur. Nous sommes très reconnaissants. Biso la mano didio nanzambe. Tout ça a toujours lecture ya kitoko par rapport à la carrière onzamba pesibiso. Des vies sont sauvées, des âmes sont récupérées. Dans le royaume, il y a ténèbres vers le royaume des lumières. Et du jour au jour, nzambe azo kolisa oya tiaki lokola sémence na kati na biso pour l'édification de l'église. Donc nous sommes vraiment très reconnaissants dans Nzambe et surtout pour la Banzembo. Banzembo ya pesibiso des chansons bénissantes. Ça rattend tout dans ma prestation. Boyembi boyembi bozo se rendre compte qu'on dirait boyembi non té. Tant ba ba osenga bino banzi o mususu bazo senga non. Banzembo ezali. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce au Yasalibiso. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maman Laure, moi je suis zébélé toke na un système ya bitoto ne ba comment ba loba. C'est-à-dire toko kende tozongi suna sujet parce que to profiter tant de ne balé to toka mai. Maman Laure Mbongo. Objectif ya musique chrétienne ezani pour ne bâtir kala. Objectif de la musique nano, autozo sala gospel, et sala nano pour adorer et louer Nzambe. Donc premier objectif est zalaka ya ko pesa possibilité na yomoko pe na bato bazolanda musique wana ba kota na relation na Nzambe parce que yangonde Satan abandé ko sala tango azalaki ange. OK. Ya Nzambe abandé ko sala, c'est-à-dire azalaki ange ya louange, azalaki ange ya adoration. Yenda abandé ko matisse la Nzambe ma sanjoli. Yango objectif ya liboso ezalaka nanu moto yo azo sala ngo na pona bato bazo yoka a koka ko mettre bato na relation avec le ciel, na relation avec le créateur. Et deuxième objectif au ekokikoya ezatan mutazo yemba azana besoin ya ko propager évangile on va bengango musique gospel parce que gospel est un évangile et ça c'est une musique évangélique. Musique au tant mutu azo kango motema na ezo yamba liloba na Nzambe mais véhiculer na ba son à travers la musique. Musique a une définition simple to yekola pena na classe na définition primaire penda l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Mais musique ezalaka na forme té ezala pena fond est un message au botier likolo ya forme. Voilà, donc maintenant biso loko eza musique gospel na fond na forme. Objectif na biso liboso ezana loko tombola milimo et pas na Nzambe, c'est-à-dire ko tia batu ko créer les batu relation na Nzambe. Et deuxièmement eza ndenge ya ko propager évangile
parce que ils ont musique gospel, ils ont musique il y a évangile, ils ont une musique évangélique, ils ont musique ce mutayo qui ango ayo kindeli lo bananzambe nanzela mélodie et même quelque chose. Maintenant ce qui molimo ils ont la katia il y a muto yazo yemba parce qu'on peut pas séparer adorateur na adoration na on peut pas non plus séparer muto yazo louendenge papa ale molo tabana ba louangeur na louange na ye. Donc tous ensemble parce que ceux qui sont aux onction et qui ko attirer bateau facilement au qui ko même moto na Yesu nanzela il y a musique gospel. Wow, je pense que vous avez compris. C'est vrai, ça va bien expliquer, ça va continuer, mais bref, les détails en wana lobby. Maman, alors tu as un album na yo, ou bien na carton et gloire à Dieu. Et là, il a carton maman alors. Mais oui, parce qu'on a le but gloire à Dieu. Pour nous avoir souvenir nuance. Ok. Et monsieur Yoko tu aux ala ngote. Monsieur c'est qui ma. Donc là, il y a un moment dans le but gloire à Dieu pour album wanande et introduire biso na marché de disque. Album wanande et introduire biso na mitema na bino. Et dans na bala mususu o ba koli na musique wana ti lelo bazo continuer ko kola nango. Dernièrement, na imba kina mwana moko na poto. Moi le oiseau sepela nazo comprendre te. Du coup tant to tienze mo je crois que tina te na tina ou bien akuna mungu. Moi la wa koina se azo sepela na tunye. Qu'est-ce qui ne va pas? Aïb Singa Lobby, tout va bien maman. Abi j'ai des souvenirs. Quand vous avez sorti cet album, je n'avais que 2 ans. Et puis maman Abi ça bonne de langa. Elle mettait ses chansons. Du coup, Abi dans une émotion, je chante avec toi. Donc, il y a un mot dans le but, gloire à Dieu, parce que ils ont vraiment, il y a solo. Tu n'as des antines bimi, carton de Nalobaki, c'est gloire à Dieu, de maman Nalobaki. Et après, tu n'as des antines, on va préparer l'album sous. Ils ont capable si n'importe quoi ambition t'as album alboso monsieur soupé bazar na deuxième album est raté et puis peut-être pesili na yebi ba on peut sur na mi de émission na yebi ça ba on peut oublier ça album est cartonné qui après surtout na tana pe bozare belé bobimi bimi ça symbole les deuxième album symbole oui confiance nini confiance ni ça na symbole to pe secret za gini pour que et cartonner les sous. Tu as la confiance dans Bisso Moté. Tu as la confiance dans Oya Benga Bisso. Jésus-Christ de Nazareth. Après ça, Bisso parole. Ouais. Alors, tu vois que Bimandé, on a été bimé, c'est là. À chaque fois que tu as na likanisi ya kosala musala, tu zonge la kae. Mkolona ta onde komoko ya mobile ya osala pe musala na studio na Bisso kuna. Ayaki komona nga na sola ki na ye na ba terme oyo. Na bisa ki na lobby. Aujourd'hui, ça la carrière, oui. Mais est-ce que tu as une parole de la part de Dieu? C'est ça. Puisque c'est un logos. Mais ce qui remet la parole que Dieu te donne personnellement, jour où vous allez confronter dans la situation, parce que musala o esenga foza na malobo nzambe ayebisi yo moko yebi que o nzamba ayebisaki biso to ayebisaki ngai. Alors, ça n'a pas été facile, parce que biso to mona na misubo ya teke okina musika balobi note mutazo lo bapena ba banda ka boye a tota la kasi deuxième album on soki osani. Alors, il a fallu maintenant to zongela oyo abenga kibiso. On peut savoir biso musala tala yango siko tozo kende yo zaranzamba kalate yo zaranzamba nuna kate yo kosakate yo mtulobaki na biso makambo. Alors pesa biso oyo olingi pour la peuple na yo et loko azanzambe so se confier na motema mobimba atika ate. Amen. Et c'est comme ça avec tous les albums. Wow. Je crois que tu comprends le secret. Mikolo émission pour profiter pour édifier bino beaucoup donc secret ça est-ce que vous avez lu ba onkolo ayebsaki yo kokende malamu mais est-ce que lobini les APK ya Abraham okende alors que ça azoke tumambeka liloba bayebsaki yangwana azaki na mbeli azaki na moto koni ezangaki non koni ezalaki na koni azana nyonso mais mbeka yango mbekande likambu mbekande ye moko na sa mutema yebi kende na zabwe mbeka onga na okendo tumba
compliqué. Nakati ya mutema. Nakati ya mutema yemo azo bunda. Mais le bilo kwa nzamba lobi maloba na ye ezaka oui pe amen. Amen. Alors asaleli kondi maloko aza père de la foi. Tant batunier au cap alobi ayeto mongote kenaka tumba mona po azana besoin tumba mona neti. Abil kola ngoma na yebi nzambo au pouvoir. Loko nga na pesi ya opesa ngai. Amen. Bueno, même si le polo angomba, parce que pongo bakendaka. Que Dieu soit loué. Muna o angomba. Ah, banzemne ma na prière, ko tsa na prière, to bina rappel na banzembo ngo. Ça là c'est bien. Amen. Ah. Producteur Noël Bosso, Papa Philippe Loubas. Papa Philippe Loubas. Vous présentez ma sincère condoléances. Il vient de perdre sa très chère épouse, Maman Rémi Loubas, paix à son âme. Tous les noms matanga wana et Ozo qui producteur en dengeni parce que nambo comme ça zaka ba yimbi baza belé mais nan ba bimate producteur pour bimsa ça facile te mama lo kokuta na biso Papa Philippe ezaki makamanzambi ezaki musunité parce que ça ko dépendre na biso to linga ki to travailler so peut on dépendre pe na Papa Philippe to linga to travailler parce que première fois to meka qui to proposa qui album et marche à côté. C'est notre producteur. Car Papa Philippe na Gospel Record et marche à quitter. Mais tant que côté prière, tu bis nzambe, yo lo ba na biso, lo ba na biso nga lo ba promesse, nzamba pesa biso vraiment clairement minité pour ba promesse ils a la personnelle. Tu le bis nzamba lo ba ki na biso, mais tu yebika que même ceux qui les lo producteur à mon ananté déjà il y a producteur par excellence au biso en contact na moto yo bongisi pour la biso mais moto on zama bongisi pour la biso ils allaient ga moto allaient convaincu avant Papa Philippe et au sala que tant que yo les émission mon corps na Amen TV na époque wana Papa Philippe a tali sur émission ana Ezaki Nzenze puis après papa Didier Maemba période là Ezaki papa Didier Ezaki pena frère Michel Gangia notre Calpin musical dans ba émission Ezaki période wana na Amen TV to sali yango et au sala que car même producteur ou Ezaki convaincu te Papa Philippe nazo pese mboto lingaki mingi maman Rémi a uti kotika biso to Papa Philippe ayo benga biso atindi maloba ba luka biso ba kutana Papa Christian ayi Papa Christian baso ba kutana lobby na on a un bureau na ina limité na première rue de ba kutana Papa Christian c'est Papa Christian bon oui puis que nazwa qui déjà ni na mino de bobone ko senga mais na mona qui naza vraiment convaincu mais on a lundi bien la télévision na moni que ça peut aller mais est-ce que koko ya opesa ngana na yo kana de Papa Christian memela qui abina o sala et c'est mon corps bon la biso tout ça qui tellement motivé pour te yoka nzambe tout ça qui tellement motivé tout ça là déjà 2 clips tout ça tina teza tina na pauvre moyen et puis na akuna mungu na bus mo boy kufa ils na 14e rue wana to koti na kati tout ça là akuna mungu tout ça là déjà 2 clips wana alors toi Papa Philippe a bengi biso et Papa Christian Kei a eu binazo meka na lancé yango atana quelques chaînes à télé ha mukolo wana ezaka mukolo nzambe anayi bakatia on a CVV atia on a Sango Malamu atia on a Amen atia on a RTMV donc quelques chaînes chrétiennes où ezalaka wana mais mukolo wana ezaka likamsusu donc tozo lekana banzela album wana e beta na jour moko mbala moko pour donc album e beti Papa Philippe moka komoka mo le non c'est là que Azaki encouragé zone Afrique du Sud voilà maman Remina bana bazana sud ya Azaki beaucoup plus à pour na musala c'est comme ça que Papa Philippe azonga qui na Afrique du Sud pendant que ça duplication to bandi bémission et c'était parti. Wow. Très belle histoire. Merci na Gospel Record encore Gospel Record, mais c'est comme si production atika comment plus comme pasteur. Misa na mususu. Aïe. Et album mes succès, bandi ba production, maman leur combo peut s'imposer, c'était pas facile.
Et début na yo bamsu bazé le baté abima papa Charles Mombaya paix à son âme. Paix à son âme. Pour ba mona ko na featuring moko. Na mona pe photo ngo dernièrement ba publier parce photo mo kala. Photo ya nzembo za sunde ni yo. Do Zibudila. Na yemba banzo mi balena papa Charles. Na yemba lisusu tu es Dieu. Ah. Aji photo ya Zibudila. Oh ouais. Oh ouais. Bati babi maman là il y a 2002, 2022, quelque chose comme ça. Okay. Et ouais. Mais papa, alors, vous avez fait mon mentor, papa Mombaya. Bon, mentor, non, parce que nga papa Charles était avant. Papa Charles Mombaya a eu un album il y a Sœur Jetou. En foot du Sud, en passant Jetou Kabika. Sœur Jetou tanga lookinga, na un album na yembi. Papa Charles Azakate. Tant papa Charles aye, ils arrangent moment beaucoup mon ngolo. Papa Charles tant waye, nde sikoyo ayiko yoka nzembo ana. Nga na mona papa Charles na musika, aye ba ngate. Donc ngane na yeba ki parce que azalaki nani chanteur renommé mais ya ko poussa na pemeni boye. En tout cas nazaki po nazaki na parcours ata mon côté, nazaki mon dimine église, chantre en église, donc à quoi koye bangate parmi ba yembi oyo et à quoi koye ba donc tant on a yembi na sœur Jetou, c'est alors que papa Charles a koyo album wana tant ayo album abi mwana o azan âge ni ba ebisier azan jeune fille moko boy tout ça wana je crois nazaki na ba 19 ans 18 ans 19 ans et nazo kinde 19 ans. 19 ans. Elle a 19 ans. Si moi, je 19 ans, c'est alors que Atinda est battu au Lukanga. Benathan, frère Papi, un photographe Nanga, Dai, Lukanga, papa Christian, papa Christian, ma tete, puis il y a 500. Bake kuna bake ko lukanga na kisenso ba type na biso na kisenso ba mati bangomba nyoso ngomba rejua na ba mati ba banga moyo ba yebi banga moyo ba eti na kinzambi kuna ba yo lukanga e ta ba komera mama biso kutazo kamwa na tindi bango Charles Mombaya yo o kanga na yebi ya Mombaya Papa Charles ayoki nzembo boyembi na Jetou asepeli est-ce que koki kokende ko tia voix na nzembo na e donc seul jour on a na mona Papa Charles na ibandeli donc na mona na TV des ay mukolo wana na kei abinanga yo mto yebi est-ce que azotala ndena na ndito miki mais Grisha nabi yo moto yembi bon voix o munene o ziongo ngabi na yebi na katiba ngakutu voix na ba na o sekanga za voix munene moi mukia mungo munene moi ça mungo munene nde abinanga est-ce que koko improviser nena yo yemba tu es Dieu so lukiango na internet au monde tu es Dieu na ko yemba na donzi bula binanga improviser nena improviser ki ndeka jour na yemba ki na kei na kei na kenda na ngapi après ce qu'autant ba commencer la clip ay rotinda sous sœur Julie sœur moko azaipe parmi bato ça ba clip wana azaipe moyembi akufa ay rotinda sœur Julie abiki no lukelanga moi sona yemba moi tu yemba ngeze improvisation ka ezaki improvisation na kutai déjà ba sali nzembo suko ay bisinga improviser dina improviser na sengi na yo yawe fongolela ngai mwana na yo manini sana lola pona pambolama siko ndeko moko aloba nga bibo yo senga manini sa ba fongoleli yo ba porte bi kuke senga fongola ba fenêtre ga fondi ba porte zambe nanga olikolo kombo na yo ekumama yango na tu es Dieu ke lukango au internet au monango tu es Dieu batimi bakanisa babia zebi centre papa Charles Mombaya abenganga après voilà après nde heure ya clip et coquille sœur Julie au lukanga nde na sœur Julie toussé au père à son âme nde na kendaka
tokei na RTNC ba memi biso clip liboso to sala ineti to sala lelo ezali tuer Dieu to sala tuer Dieu lelo tozongi na ndako ya biso boke kanga basuki maboko boza loka ba mama mboka bula tama puta na kina défili puta et passer ya kodefa zabelanga ye donc to sala clip wana deuxième jour donc na ikozonga après les capé après tant ba clip wana esili na ibaka sala que papa Charles babengisaka Rebecca Malope na Kinshasa na Grand Hôtel batipe papa Charles na programme wana ndesko il fallait yemba banzembo wana do nzibula abina biso est-ce que beaucoup koza tena ba Solange Banza il pas qui invité loko ngai mais Solange Banza qui dans histoire mon parcours mon musical pas avoir mana ba frère René Lokwa nde baiko kobenganga na moni pe Rebecca popo na ngai Rebecca vraiment azaki okaka nde bato ba idole donc na linga kai tellement na ko linge lisusu makasi nabi et là occasion pour nanga mon appel Rebecca et jour on a na visualisaka clip wana donc net na pourquoi to kende musala wana ya otala nini ya Rebecca na mo inde na esko papa Charles même sur na bureau na yeba o batino se passer que on a totally clip wana ya donc je n'avais que 19 ans à l'époque 19 ans wow. Mais par rapport à nengo epengele pe solo Rebecca Malope donc maman de toke be fana senga des éléments mais non moi li solo to sola nanu omba potongo akotonga nga kuna mama songi musique à Rebecca Malope il y a des musiques na bumwana to zepe na mutumo vous avez sepela na bumwana na bon ils parmi tant no yo ka vona yo to ça illusion na mama Makeba Myriam n'était so yebi batebele batunanga Myriam Makeba za timbre o Rebecca Malope za na timbre o et ça na moi simon l'histoire américaine ba pesanga kuna ba disque na Mahalia Jackson il passe au sala musique na mungongo ya munene oyo akufa donc nazaki pe na ba musique mususu donc musique à Rebecca ezaki parmi ba musique on a bané koyoka mingi vraiment aza chantre o na linga dans la linga kai tout le monde le sait na linga musala na linga performance na scène na linga ka sérieux na musala nzambe na Afrique du Sud elle est la queen donc c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs na gospel aza queen ya gospel na Afrique du Sud. Alors aza moi si mon quoi a blagarate na musala na a blagarate na voilà za na rigueur ma casse na musala na je l'aime na bablo kwa na nuance si bien que na za ma maîtrise te à vie chrétienne na ça je sais pas mais en tout cas na tala ka mingi côté artistique dernier soir musala na yo sérieux mais on appelle mboka na yoka banzembo ebele o édifianga et puis ça ya bomwana na maman feza aussi aye maman feza chamamba yebi ayebi que na linga na yoka banzembo na ba silence dans les cieux nzembo na za o prier nango. Pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi au Seigneur. Naimbanzi mwana nazolela bo mwana nanga. Eza nzembo bokolinga. Nzembo mususu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yeah, bibo moinanga yango vraiment et ça là que na linga maman Lili mingi maman Lili Sumbela ngasi konze mona zo kanse maman Feza OK comme sous frère Blaise oya biso en CFC yembi yango yepe na tuni nzembo za maman Feza to mosa débat yepa yebite ya maman Lili Sumbela na yego yeba ngwa parti wana na yoka basio mingi na yoka frère Denis na pisa ko témoignage nga za témoignage ya guérison miracle nzembo ya kombo nayo Yesu naza témoignage ya nzembo wana jour na éviter so na ngana tane la tongo azaki na ba mot d'estomac moko ya makasi au cœur na okoka susté so ina munoko ezoka oka donc na pe me comme kuse na melimai na zo baluka na mabele mama azaki taza alala na matanga na zo baluka na mabele. Heureusement na na cassette wana na tiango na mwa radio na biso mwa mukitu za inango na tinze mwana bandi ko yemba
kombo na Yesu na mona nguya ya kombo na Yesu mukolo wana na yebisa yango maintes fois nazaka témoignage ya nzembo wana kombo na Yesu na yoka mingi papa ale moloto yekutu ba retraite na biso nyonso donc isa Gaël mtwende ko couvrir ba retraite na biso donc na lela vraiment na motema parce que na yebisa papa ale papa le yoko kufa boete kufa boete faut bana biso ba mono posa bibliothèque donc banzembo papa ale moloto je sais pas même si les mondes autour de moi s'écroulent. Retraite, non. Retraite. Surtout les papas qui sont ébiso. Retraite, mon madame, vous avez bakanzi, moi na bolela, boye sanza mende bondi make, au loko tabino. Banzembo anande et soutenir biso. Yomoni na grand hôtel, tobenga ki lisusu frère Matou. Tout ça. Tika papa. Natiki. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour le 24 juillet à l'Athénée de la Gombe. Maman Laure Mongo sera là, un concert d'action des grâces. C'est ça, Maman Laure? C'est ça, papa. Un concert d'action des grâces, c'est pour ce 24 juillet à l'Athénée de la Gombe. Mais avant ça, on va suivre cet extrait. C'était la prestation de Maman Laure dernièrement à l'Athénée de la Gombe. Elle était là avec sœur Rite Missamou, la fille à Maman Marie Missamou. Mais suivant la partie où Maman Laure chantait, c'était très bien passé, bien qu'il y a eu la pluie. Vraiment. Suivant cet extrait avec Maman Laure Mbongo, Athénée de la Gombe. On se retrouve donc tout juste après. Salam
Voilà, merci beaucoup tonton Gauthier Kele, merci à Nathan Kifuta, merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maët, à l'homme de la foi, à papa Fiston Bastien de FB International. On est toujours là dans l'émission de Bonzambe Pe Misala. Bonzambe Pe Misala avec Maman Lombongo. Tous ceux qu'on est, ils sont à Athénée de la Gombe et Mkola on voulait bêta qui est. Il pas mboli mone tous ceux nanzela on voula. Oui, et ça lenga ma Lili, on voulait zo bêta, batuba qui était banzimba pola. Et ça on a bon ba témoignage. Non. Pour ça na moni makama bongo et puis ça nga pour ça pour adorer, pour ça pour louer Nzambe et tindika biso to s'accrocher davantage. Nzamba za bien. Mutako sala mambo ana kanzambe. Kanzambe mutu mususte. Concert d'action des grâces, c'est pour ce 24 juillet à Athénée de la Gombe et Maman Lombongo. Quand est-ce qu'il faut faire l'action des grâces? Action de grâce, c'est sa vie. Parce que tant qu'on est au paiement, exactement, il y a aussi l'action de grâce. Heure nous sommes au respirer, au aspirer, il faut ça l'action de grâce. Au lamu qui n'a tongo, aux obligé à rendre une action de grâce. Aux a besoin d'un niveau suivant la vie, il faut rendre une action de grâce. Ngala yekola. Action de grâce, il y a un mystère où il y a derrière la grande percée. Action de grâce, il y a un mystère où il y a caché derrière le niveau suivant la vie en montant. So, il y a augmenté en valeur, en qualité. Dans ma communion, soit qui toque aux zéla, il y a quoi qu'on peut sans mais merci na où ils sont disponibles. Donc c'est tous les jours. Et c'est une action de grâce. C'est à tout moment, le lobby, rendez en tout temps, rendez grâce à Dieu. Donc, il y a en tout temps, dès qu'il faut rendre grâce à Nzambe. C'est un peu compliqué, maman. Alors, on peut me préciser, c'est-à-dire à tout temps. Parce que tout le monde a la Bible, Nzambe Pamboli Bango, rendre grâce. Nous avant Basta la Likambo. Rendre grâce. Ce que mutaze va dire dans le sang ondeni. Avant ça comme na rendre na salle action de grâce. Na c'est sur salle action de grâce. Bon, na éviter action de grâce aux zoloba eza il y a coupé sambo moto action de grâce au zoloba eza ya action de grâce ezaka gratitude ya cœur. Ezaka mutumso akoko ça la même geste moko et pour na koloba que pour na ko manifester ko exprimer gratitude nae. Mais gratitude e bandana na motema. C'est-à-dire Bible lobi na biso heureux c'est lui à qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est une Nzambe a commis, so yeso commis occasion de chute na yo commis dangereux. Et c'est on a muto yeso ozala po na occasion de chute. C'est-à-dire mon thème, il faut toujours disposer à rendre grâce à Nzambe. C'est-à-dire, ok, que visa dans l'ambassade, au visa, au bimina refus, au Seigneur, merci. Parce que je te rends grâce. Au yébité, refus, on a épargné on a nini. Parce que réponse à Nzambe la vie, tant on et koko zala négatif. Nzambe ayano liote ndenge oyo ezaki ba attente na yo. Mais lokola Nzambe ayebi pourquoi asali yango. À moins que oza peut-être na kati ya lisumu, à moins que oza na lisumu ozo pekisa yo okutana na bonté ya Nzambe. Mais ce ko yebi que nazala nazo tambola na Nzambe et que na sambeli et que naza vraiment côté mupandi o Nzambe azali rendre action de grâce. Olamu ki na tongo rendre action de grâce. Romains 28 azobanabiso et azobanabiso toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, nous sommes Nzambe à kokisaka et zarapona bolamu na yo. Même si on comprend dans notre lelo, l'obéo qu'on se rend compte que ezaki pona bolamu na ngai de Nzambe asalaki et loko. Donc, on rendre sous grâce. On rendre sous grâce. Donc, action de grâce est sa vie. Action de grâce est sa vie. Et là, on se cause na maboko no mutazo a o mona ngonde na utai koloba na omba mutazo monango ile lo nini.
mais valeur nango les actions de grâce au pesa nzambe pour nango batu ba mona biloko ko se multiplier na maboko na bango à cause des actions de grâce. Nga personnellement naza témoignage action de grâce na bonde la nzambe kono so pesa makasi yako salaka toujours lecture ya bien ba événement ya ba circonstances et soki oyebi ko rendre nzambe action de grâce même pour les locaux ba minimiser yeba que pour ça, au bango bazolinga ba mona ya munene ba finir par komona ngo parce que yo oyebi ko rendre nzamba action de grâce yango omoni to tika ba événement au boyete to linga toujours to sangisa libota na nzambe to loba na nzambe merci ensemble. Voilà, rendons grâce à Dieu à toutes circonstances et surtout à cette occasion concert d'action de grâce. Venons dire merci à Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. C'est pour le 24 juillet. Et ça le 24 juillet, juillet za mwananga. Nabotama le 6 juillet na Matadi hôpital la clinique à Kinkanda. Nabotama le 6 juillet la mano didi obisope to sala ki 21 ans le 28 février donc to zaka na kati ya année il y a 21 ans na biso to kendaki na Athénée nzamba pesa biso lipamboli munene ya mvula ba témoignage ezé belé et bandeko ba souhaita qui vraiment que tous ont en Athénée mais cette fois-là na saison sèche et coïncider que na botama la saison sèche donc il y a on a tout que nous rendre nzambe action de grâce toujours que nous le balanza mais merci pour na vie nanga et pour na vie ya la mano didio mobimba to kozonga solo ya concert au sala appel bandeko ba yam korango wana. Et tout ça, na album na yo. Na retenir quelques albums na lingi ou le version na moi mon coussé message clé il y a album. Chaque album il a un message surtout c'est basé sur un message espoir et tu par exemple bon tina tina message clé espoir kaka. Wana na kati nzambe azotalisa mutu que okokoza la pamba na miso abatu. Mais ngao na kila yo na pamba te na kila na poisate. Ce qui ont considéré motif ya création na yo o nga na pesa on se rendre compte que oza tina tete alors message on za ma pesa biso ko banana biso moko na bato bazo yoka message wana koloba que ce qui n'a pas de valeur aux hommes a de la valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Et na sepelamine avocat lo nazonga on chaque fois to ça émission même na kati na molili ngai na bobelela na kati na molili ngai na kobelela Yesu yonde mwinda bomo yakakongengisa ngai tango bato bayininga ponga moto na bondumbe aboya kinga itandi miko bimisangae soki bato bazali kozela ngai pona kufe mosikoli na ngai akotele mamoto asuka baba. Voilà le message, je pense qu'on a retrouvé déjà wana to côté na Simbulu et qu'on appelle espoir toujours espoir mais Dembo est un symbole. Ah, pardon. Oh, tina yewana, c'est-à-dire même chose à mépriser dans la poussière. Voilà, tina mibange, diamame, Jérusalem, akuna mungu. Voilà. Oh, siko ezaki na simbulu. Yewana bien. Simbulu. Yewana moto asuka otoyembi epakaweye abongolaka nyonso nezaki na c'est-à-dire simbulu lingo la racine principale. Et puis tu kozwa non bon na sotaki na retenaki oracle de l'Éternel. Ah d'accord, sotaki Yesu kaka mariage de pèlerin wala album na ngai na zanango na tamula nango scusa oui c'est un oracle de l'Éternel. Oracle elingo loba ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Et message est un espoir. Et ça, un message à espoir parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, oracle quand Dieu parle, Bible dit sa voix fait enfanter même les biches. Quand Dieu parle, mungongo na ningisaka bangomba, mungongo na ningisaka ba colline, mungongo ya nzambe sana makoki ya ko changer ba vie. Donc
c'est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut que nous amenons à loba. Ce qui bat balobi, mais tant que yako yako loba, ngongo nae et le quoi zenga mambo. Yango moni alobi na mukanda ya Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça dit bah comment endurci parfois parce que ayoki ndokyo suka famille ça lobaki bah comment endurci parfois parce que célibat est solo lina mato ineming. Ça dit démon ya célibat zoloba na yo mona teke AGK yo bala société ayoki en tellement trop na mato inae. Mais quand l'oracle de Dieu vient lobi aujourd'hui, ezali kangwa hier te oyoka ki hier et c'est les kaki oyoka ki hier oyoka ki maloba batu ebele oyoka ki maloba ya ba nguna oyoka ki maloba bandoki oyoka ki maloba ya batu balinga ba longola kondima na yo. Mais lelo nzamba loba lelo abi lelo so oyoki ka ngongo nanga ndima quand Dieu sur son thématique le comité kalisusu te na makambo bomba lobaki c'est ça oracle de l'Éternel. Nazana posa ya mai na bundi mingi na maloba ya batu ya mokili papa ta mokote ebongoli lo sambo ya motema na ngai Moïse abeta kilibanga mayebima kilibota ezwa kikimia liloba se moko ya yo bikuke ya boloko ekofungwa ngana kolonga eza likambu ya oyoki nzambe ovandi kimia oyoki nzambe olbite c'est fini obimi lokola ane na kati ya temple au sokoli au lati parce que oracle de l'Éternel est déjà ko établir makambo cause la te miso e mona mais ce kondimana et c'est moni déjà zo attitude ya moto alongi parce que attitude na yo et au déterminer puis altitude na yo. Ouais, moto azo mata il faut bandenge ni azali. C'est ça. Le tour tout dernier album, Ma robe de gloire. Ma robe de gloire. Un très beau album et qui toque au Mingi et Lamba Nanga Kembo. Amen. Espoir est toujours, je pense qu'il va pouvoir consommer en gros. Mais tu vois, sur la main, quel sur Ma robe de gloire, nous avons le bosso carton, nous avons 4 aussi, moi, featuring, nous avons papa Nabiso. Papa Nabiso, Henri Papa, Mike Flor. Mike Flor, Mingi Mikolo, Mimonisa. Et soit il y a featuring, papa Christian, tu as ça quand tu es Papa Christian. Ah. Papa Christian. Nanjembo ya bohemna papa Mike Flor, Mozemba Mimonisa. Côté mso Zemba Kanisa. Kanisa is Henri Papa. Ah, Kanisa Henri Papa, Mimonisa na papa Mike Flor. Mike Flor. Enfin ya bazoluka bamona makasi ya etonga ya nzambe nzambo oyo ya bantoma ya batata Ecclesia Congo nzambe ya idina bala yankela ni nzamba mupati nayebi ete oza nzambe okotika te soni oyo ehumela tozoloba mpona soni ya église tozoloba mpona soni ya bakristu nzambe amimonisa mitalisa featuring moko ya kitoko bafeaturing nyonso na album eza kitoko featuring na Henri Papa kanisa ngai natiela yo motema na oyoka soni te eza nzembo bato balengi mpe mingi featuring na sœur Anisinga wana toyembaki na El Shaddai. Le Dieu de toute suffisance, le Dieu tout puissant. Papa Kabachi, les jumeaux. Papa Kabachi na Bousseli. Papa Kabachi apparemment. C'était avant Azaki n'a problème à santé mais ndenge peut-être s'est dégradé quitté. On peut parler de son cas aussi. Papa Kabachi est un état malade, santé vous mettez donc c'est ma casse. C'est comme s'il a abandonné seul dans un soutien. Papa Kabachi a abandonné. Papa Kabachi a abandonné parce que on peut pas venir parler de makambo ou batnyos bakoko sala so osungi na droite basunga na gauche te mais ce qui est vrai est que na mboka na biso boyebi situation ba artiste na mboka na boyebi situation ba artiste parce que na biso na papa Kabachi tozana kamoko tozana makambo moko tozo subir tozo vivre donc ezali kambo ya que ba autorité o bazumbela wana ba kokabongo ko se manifester parce que c'est un papa ou Asel Moussala mingi na kati ya société na biso surtout na musique na biso gospel parce que na milieu na biso moko en tout cas
ba effort ezaki fourni wala misu na biso emoni ba effort ezaki fourni ba hospitalisation à liboso ya mibale tu sens que ba artiste vraiment chrétien bazo bunda oya pesi mo muke oya asali mo muke oyebi que la situation ndenge ezali bato nyonso baza na mwa ba maigre moyen oyo aza na ba occupation oyo aza na makambo baopesa assez te mais mbela vraiment eza que ce qui gouvernement ekoki kotala et s'occuper na papa Kabachi et aux ala lipamboli mingi parce que c'est un papa qui a beaucoup de même bande ka poto ba intervenir makasi vraiment donc koloba kaza abandonné et aux ala injuste. Papa Kabachi est malade, si on peut soutenir cet artiste et ses papas et Isamala Moumingi, ministère de la culture et art, gouvernement, les gens de bonne foi, mécènes, soutenant papa Kabachi, ça fera du bien. Et maman Lombongo déjà épinglé lisolo on a mwana kota été pour aussi les gars na point wana lelo na lingo aussi qui ça oté ba droit ba artiste au monde gaga o ça que nous doit $200 ça 20 to $200 en tout cas il le va dire la femme est je la daki na ba ndeko na bisa sukuna ela matanga ya mama Rémi n'est-ce pas on a zoya sont bons là et puis la maman leur VFT faut passer la rappel mon ba pesa na zala été na okende one day ça mo keka zongo kaka oh les sense zaka tozwa et là mutoki na biso za musala biso oh bah petit zwa kaka pour tout ce que ça par rapport à ça les artistes tout petit papa Kabachi azobe la c'est ba droit nezala qui ça peut être c'est ça ba jouer charge c'est ça et on a toujours fait ça toli to ebimbo kana ni tozwa ko évoluer surtout biso ba artiste à gospel quand la biso beno mona ils on dirait ba otala lit ba otala te ils a compliqué moi tant ba pesi ba trophée bino ba otala bino lit ba mona bibliothèque ba lati ba to ba médaille bino donc il faut to tailler la kanzambe alors na pesa ratoli boy oui ils sont monana organisons-nous vraiment ils a conseil na pesa na bande ko belé na musique o ils ont monana kolanda non kolata te la meza la kitoko kaka na boutique to na magasin so e bimi na ngodo so lata au moins e komi na bien te na pesa vraiment toli organisons-nous na o ils ont monana so nzamba pesio combo ozo travailler ozo que nous ozo ata moi mukie bon mukie zalati organisons-nous parce que ce n'est pas facile au moins napenda que bosali musala na mboka mais arrivé na tango alikambo bokomi potambola a mabe bozonga boye mabe bozala boye mabe bozonga sa boye mabe donc tozela te ceux qui okufi nde babando kunda yo babimisi bambongo bamusupe baliango boyo kabi makambo ngo kuna balie ekombe ko sona na internet on a payé donc tout ça mawa donc nous devons nous organiser na ozozwa organise-toi, organisons-nous. Maman leur va accepter que sa fille ou son fils fasse la musique. Et en tout cas, maintenant, tu vas dire que tu bois Rango, à moins que Azala vraiment un appel, Yanza, mais tout ça certain. Mais c'est une bonne voix, courageux aussi. Quand on a une voix qui toque, ça ne suffit pas. Maintenant, on a une voix qui toque, et c'est une carte ça la musique, non. Et c'est une carte ça la musique. Ambition à moi, non. À cause de la ambition, mais il faut avoir l'appel. Si on a appelé ta okokate na makambo biso to mona a okokate c'est bon mona makambo tout tika wana alors on la so photo moko oyo la acception ka zena circonstance nini et puis ko beta so mal solo mkepo na tazo ça to chité zo une photo oyo nini diplôme ya émeraude Regardez passé. C'est Yaza Yaza deuxième nabiso. Deuxième. Yaza la première licence. Yaza en Canada zotanga. Ah OK. Zotanga na Canada. Photo monsieur ça puis oyo. Oyo exactement na botaki Gabriel na 2016 na pas Christian. Il y a quand même photo à maternité. Ben oui, aux États-Unis. Il y a un problème. Maman a commis
na pédiatrie. Mais vous avez un peu qui munganga. Peut-être que qui vraiment a besoin de ça, il y a un expert comptable. On a une qui n'a économie, mais malheureusement, si ça a été la boucabi. Comme expert dans la musique. Au période. On a pengay. Tout ça qui va parrain, il y a mariage. Au mariage, il y a Gabriel, na Karine. Et puis, on beauté. Bon, parrain n'a pas nebelé. Tout comme il a plus de 35 couples. Eh, vous avez continué kaka? T'es aussi ici. Ah, pardon. Parrainé. Pardon quoi? Ma couple la souka tout comme il a tout ce qui a Asina Rosette, c'était tout parrainé société. Tout ça les plateformes mon néné, tout est à bango. Ah d'accord. Nena la photo photo moko, il y a non ba musicien. Ils ont été que yebi banté pour ba munaga ko maman lo le bia yebi oyoté. Dernièrement na oka na TV, ne peut na tamba talakian. Oh ba comité te maman lo abi a yebi reboté, komi problème. Mais ezaki a solo ce qu'on a yebi à cause de polémique. Oui yebi. Ben oui, ce qu'on a yebi à cause de polémique. Na yeba qui était, ezaki vrai. Moni maman lo tangu tala mwana baka yebi était non comme ça un problème. Si ko yebi reboté. Nulle part maman tala mwana lo baka yebi ngate. Ezai no ka ba spéculation. Maman tala mwana tikala lo bango. Mais ça va beaucoup de temps de yebi ka partir polémique. Tu na yebi ka partir à polémique. Na yeba ke aza madame ya innocent Balume. Ate ko bota. Oui, en tout cas pour le na yebi pour la polémique. Aza mwana. Na ko lo vraiment mwana ko bota. Donc alimbisanga parce que côté na na ba garçon na donc alimbisanga parce que côté na zala yuma. Mambo belé na yeba ngo. Après voilà. Ça c'est vrai. Sur la photo, l'action des artistes, c'est sans polémique. Ils ont été baronniers dans l'action de Biban. Ils ont gaga, oui, c'est pelanaye, ni mon a bien. C'est pelana baronniers ça. C'est quoi la particularité au mon a pas muto. Par exemple, c'est sans polémique. Papa José, Nzita, Sublime, Grady. Nabana. Aux familles. Ouais, ni amala mon n'a pas papa José. C'est un frère très cool. Ouais. C'est notre famille. Au Penali Bota. Donc des aboubanos bayara balali. Balali bazongi lobby. Balali tombe sous week-end bazongi. Pas plus tard que le 28 mai bazaki. S'il faut PCP conseil, ni ne ça papa José. Tu fais ça na conseil na coulisses. Est-ce que faut na PCK na ni? Bon, conseil été. Par rapport mon agé ce qui est logo moko lingaga abakisa pa na ye. Te ayebi, tu fais ça toujours toli, bon ba pesa biso, tu fais ça bango. Besoin za la que batika la koto tika la consacrer na Nzambe. C'est tout ce que on appelle ça beaucoup plus comme conseil na artiste. Kotika la consacrer. Papa José Nzita, c'est quelqu'un de très cool. Les mamans Laura Lobby, à chaque fois, bien accueilli, Ayanolaka répondait très bien. Voilà. Eh, maman Ariette, dès la ligne à moi sur. Ah bon? La ligne qui m'a cassé. Maman Ariette Fouamba. Au moni, Azan Banzi Momoko, Tom Soubat Payoka, Yango Mingite. Mais, so, continue à Mozino Banzi Mboana, où on se rendre compte que Azan a Mozindo Mwaza Penampongo. Moi sûr. Nayoka banze monae eronana abimisi album T. Na abimisi album T yoka banze. Nayoka ya banze monae eronana abimisi album T yeba na boye tout ça. Nayoka banze monae. Maman yet famba mba sekele ya motema. Sekele ya motema mais erona sinangoluna yo. Sinangoluna yo. Ngai na yebite Yesu mokolo nini okozonga lobiko na ngai sekomi bomba na maboko na yo oyo yebaki ngai yambo yakokela mokili olingaki ngai eyasi oponaki ngai po ete nakota kuna na mboka na ilaka na basantu nyonso takumisaka sekombona ponangoluna enango siko bato bazwa nzembo wana bakoma oyima ngo mingi na bazamba na bamontagne na bamoment baprière mais ebandaka mpenza ya nzembo molai nzembo ya maman Henriette Fouamba amwana sustain azali ausela nzambe na biso nazoluka ye na omona azali ausela nzambe
Bah signaler émission si le pasteur Moïse Mbié au ligidi. Bah photo té. Nathalie au pasteur Moïse. Bah signaler que Sili ngabe nazoko bakaka. Bah signaler au connaît Sili. Nathan qui fout au signaler pour terminer, et quand même tu vas dire quelque chose. Sœur Marie, c'est ma grande sœur. Je l'aime beaucoup, maman Ruth Missam. Sœur Marie Missam. C'est ma grande sœur, ce qu'on a pu se soutenir. Tolite, elle est déjà partie. Et Nazara na concert, je passe on a vu là na Gombe, Maïcha Park, vous êtes sur le même podium. Et souvenir ni regarder ma Missamu. Surtout Jorouana. Souvenir à mon épouse cause à la cave et à Olobake. Nzamba sala ngolo na kutai bango na musique basali musala oyo est impacté et puis biso ezaki lokwa jeunesse na bango génération montante par rapport na bango courage ya koni c'était une femme battante abande o lâcheté azali vraiment très dynamique dans musala na et ça par exemple oyo il y a bien on a koko retenir ma sœur Marie Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Wow, très belle chanson, très belle voix, maman. Bande moto yemba toye baba jeune fille boza l'église bo yembi ba pesi bino mbongo ke pesa dimte. Mais ma mission mi ba pesa dimte. Ba zima to lobela. On a le badon o ke pesa dimte pa mukolo nzembo. Au moni neti dernièrement na moni Jonathan ayemba yembi na komeli Jonathan ya o futa dim. Et à la fois Jonathan, frère Emmanuel Moussongo. Eh, c'est Emmanuel. Emmanuel frère au foot à dim. Frère au foot. Jonathan non yebisa. Vous yebisa. Vous yebisa Emmanuel au foot à dim. Frère au foot. Franchement. Et toujours cité na biso, ya Nathan Osanga Simbolim Sanga. Soyi toza maman loro ba katinga te na de continuer kaka. Moyen de tout na ba question nyoso pe zalate. Je crois qu'avec les temps tozo eta mbasima. C'est pour le 24. Le 24 juillet. Ouais. Bien aimé kozanga te, les anniversaire nanga, les anniversaire il y a la mano Didi en même temps. Tozo continuer la festivité à 21 ans, il y a carrière. La ligne vraiment na beta CT na caractère festif il y a Moussalawana. Vraiment il y a ka. Déjà la porte y a Athénée et aux allées au fond 10 heures. Pour bana ba oya bana ba osakana. Donc ba jeu et kozalawana. Bon, tu as jeu pour la bana. Grignotage. Grignotage ezali parce que billet est à standard $5, $20 est à VIP parce que dans cas il y a $20 wana bandeko bazana droit à consommation amuse-bouche. Donc bandeko baya ebele tokoka bongo ko célébrer nzambe elongo. Donc c'est un peu ça et là jour il y a fête. Il y a quand même un cadeau pour la mano, pour la maman Laure. Mukoloana mema batu belé somba babiyé belé et ça bande comme susu tant on est l'exara ba moment na présence ya nzambe à sala biso bolamu kozanga te mukoloana ya le 24 juillet à partir ya 15h to bandi musala na biso et kozala vraiment lipamboli mingi pour na moko pe mususu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse de la foi télévision, que Dieu bénisse. Rabbi Mavinga. Radi, Nande Konaka Nathan. Voilà, c'est pour ce 24 juillet à Athénée de la Gombe, concert d'action de grâce avec Maman Laure Mbongo et la Mano Didio. Nous serons là pour dire merci à Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le vainqueur des Golgotha. Tous alani belé, bisoto sanganato ye belé, poto komisankolo. Amen. Izamala mumingi et tous awana Maman Laure Mbongo, c'est la so. Presque tous les albums nyonso suka na to kuya na ma robe de gloire et kozala malamu mingi mama lo très prochainement peut-être son adio to miko sola suma comme il y a pas spectacle pour te le bel honte pour zaka son a bête de scène mabe ils ont langage ka balo bagade éviter
C'est-à-dire la scène où maman Laure est timide, maman Laure comment ça m'a comme je crois très personnellement au solango et tu mets au bétal solo spectacle et pas à chrétien et ceux qui n'ont pas détail non maman Laure bon. On vous dit merci pour avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayat, à l'homme de la foi. Merci bon retour, papa de la foi. Toya Lisusu. Tozana les 30 et les 31 juillet dans le terrain à Sainte-Thérèse à cause de la foi. À cause de la foi. Au moins, nous avons un témoignage belé à prédication mon de la foi qu'on a. Il y a Kala. Non, on a Herbozakina, on a 7. On a que Dieu bénisse notre pasteur de la foi Tolingaki Mingi. Et papa demeurez tel que vous êtes. Continuez d'être sérieux avec le Seigneur. Tolinga ozo sala, Zambalola sala obola. Et bien, nous avons témoignage à bande qu'on a besoin de poto. Zamba pambola. Zamba pambola yo, mon nakolo ba salutation eza. Et koko zangate, mais si ko se to bandi ko pesa ba salutation ba tumsu baza. Utani ngate. Dalina pambola ka infographe na biso. Ouais. Papa Daniel. Donc seul Moutounalina Pambola, Siko, Esaïe, après, normalement quoi, et après na Pamboli, tout le monde. Donc on tant à comment monter, mais seul Moutounalina Pambola, et Papa Daniel. Aïbi pourquoi na Pamboli, pour na Azo et Debiso, na Moussalo et évangélisation, aux anaïdété. Nzambe a Pambola bande konyonso, ou bozo soutenir biso, na ba prière, awa na Congo, na Afrique, na Europe, na Amérique. Na Asie, na Océanie, Nzambe apambola bino, Nzambe apambola ministère la mano didio, Nzambe apambola département nyonso, musique, intercession, na main de compassion, Nzamba lola apambola journaliste nyonso, yamboka na biso oyo bozako salisa biso pour que musala oyo ekende de l'avant, Nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Nous disons merci à Papa Christian Limba. Merci à lui. Bien galingo le cabinet émission merci peu Moussala Mnene pendant 21 ans de carrière Oyo. Merci à vous Papa Christian. Merci beaucoup na bande konyo so balinga rabi mavinga wana kansi mame Melinzemba na moni Papa Fiston Basende, Maman Nathalie Zeko, Angèle Kinkela. Papa Junior Bouyika Yayo Yangwana, fils Kinkia, Lévi Cyril Arsène Modabi, merci Panayo, Pasteur Kosilando, merci Nabandeko Nyonso Ope va soutenir Rabi Mavinga, surtout Bino Bebolingaka émission Bonzambe Pe Misala. Toi aussi c'est un bus Nathan. Toi c'est un Djembuto. Djembuto aussi c'est un mal. Pour album il y a tout le et komisayo nakende wapi sokina yote. Tango mutima ekomaka suka o pesa kangai yano atana pasi nakotiga yote natingama nanga kakaseo otelemisaka makolo nangai esika basusu bazinda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le 24 juillet à l'Athénée de la Gombe. Rabi déjà zangana été. Non zangate. Boye belé, que Dieu soit loué. Amen. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.